Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. En tout cas, Moutaloba singa famille benda na mikata na rate. Akutanara na basinga o ya makasi. Basinga wa ba famille o ezaka ba corde wana moni ba corde wana kanga ba bato. Ezaka basinga ba genre wana. E basinga mikolo yo ya ba famille na biso oyo. Eza basinga mo eza basinga suki donc ata yo kuso yembango olekika wana piu ekatani. Oui, mais contentement ezalaki. Mami il est là, mamie il est là, na nièce neveu, et mamie il est là, neveu ya maman mamie il est là, oaza lokola cousin ya mamie il est là, Medi. Tout le monde a aoleka partout. Mais so bolimbo eba lisolo wana bien. Bolanda mamu. Aosalaka ba live. Bozomona? Aosalaka ba live. Ipa ya mamu azolobaka makama mapango na bango eto. Mais loko esalinga pasi eza que aye ko réclamer lupango na bango. Oyo kombo ya mami Lela iza ko se retrouver kuna tant que propriétaire. Mokanda lupango et se retrouver na maboko ya ba mama ya mami Ilela. Oui, naza d'accord. Mais ndenge makambo ekomi kokende lelo vie ya mami Lela, vie privée na ye o biso toyebaki te ekomi ko se retrouver na réseaux sociaux à cause ya propre cousin na ye. Oui, balingaki bamela ye lupango po kombo na bango eza na kati kuna. Normalement mami Lela aza nièce ya papa na bango. Mama mami Lela aza ndeko ya papa na bango ya mwasi. Normalement so papa aza te, so katikaki ba bien, ne bano baza vivant. Normalement bango nde fo ba hériter. Oui. Mais tokomi na makambo oyo ndenge nini? Onde na otela bino volume oyo tango boyoka. Boyoka ke cousin aye ko étaler vie ya cousine na ye ba voice. Oui, ata soki tata mwasi alakelaki bino mabe, balakelaki bino mabe, ndenge ozoleka na TV ko réclamer oyo eza richesse na bino na vengeance wana ye pa ye kobimisa vie ya mami Lela. Mami Lela za notoriété monene na mboka na biso na presse congolaise. Atikala kozana na ba histoire te. To kontaka ye apa ba Chantal Ngalula. To kontaka ye parmi donc na lignée wana ya ba journaliste oyo basali penda musana na bango kitoko na mboka Congo. Basali comment dire? Basali profession na bango sans polémique. Bayambi musicien nyonso sans polémique. Lelo na monde lelo ekoma journaliste songolo akoki koyamba musicien pakala te po musicien pakala wana bayoka na rate. Mais na mami Lela ba série na bango ti lelo na émission mami Lela makambo wana ya ba discrimination wana ya déjà o asolaka na musicien o te asola ezalaka te. To mona pe na buzo ba te ke o abimana musicien songola abimana musicien pakala te toyoka te ekoma na réseaux sociaux te. Ma partir à makambo tokomi ko découvrir vie ya mami Lela parce que son propre cousin commence à étaler sa cousine pour l'humilier sous forme ya chantage. Wana benga ngo chantage po ba céder na makambo ya lopango na bango. Et j'apprends que lopango wana batia yango en vente. Bateka yango po bana ya kolo lopango bakokana kozwa pe oyo eza ya bango part.
Mais question na nga eza boye. Après koteka lupango et que bango bazwi part na bango. Ba vérité o cousin na ye azobimisa ana otela bino volume. Et ko s'effacer na réseaux sociaux. Question monene yango wana. Après wana famille ezala ndenge nini. Bakokabwana kaka. Nde naza boye nayebe na nga nombre de personnes oyo bamamilela botama te. Nayebi na nga te. Nayebi kaka naye koyeba ngo a partir ya émission ya cousin ya bamamilela ke grand frère bamamilela liboso nzoka komona ezaka bokechu. Bozo imagine. Grand frère bamamilela liboso komona ezaka bokechu. Vie na ye s'étaler. Oh, abanda kolala na bibembe. Po ba maintenir ye ka na RTNC. Ba vérité, ba voice oyo azoti eza ya somo. Mokili oyo eza très compliqué. Eza ya solo, eza ya lokuta, ba créer likambo po kaka nde bango baoki passe mpona makambo ya lopango baya kosali réputation na réseaux sociaux po yebika aza moto ya réseaux sociaux. Est-ce que son cousin ne pouvait pas réclamer autrement tout en restant dans ma malupango? Il faut vivre na vie privée na ye, ça l'a étalé. On ne sait jamais. Mais na conclure kaka que moto alobaki singa famille benda na mekata na te. Peut-être ezalaki ba singa kala. Po singa lelo ngai na place ya mami lela après makambo oyo nandimi te ke singa wana eozala kaka. Eokata na libela po ba secret ya boye. Oyo eza ke ba secret mo ya famille parce que chaque famille ezala na secret nango. Oyo eza ke no matter what ata likambo nde nini ekobima te. Monsieur makambo ekomi kobima boye. Na lokuta na solo ezobima parce que nako confirmer ngo te ke eza lokuta. Nako confirmer ngo pe te ke eza solo. Ebima na réseaux sociaux boye. Poza mécontent na likambo ko bozulika na famille na yo wana ekomaka mosusu. La bino volume. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Bon la vidéo, on a bokeh bignos. Tout ça l'attention. Vie de Ebilobité. Peu importe les cambos, tu vas réclamer au dinement et loyalement. Tolanda cousin ya mami lela.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.